Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci à vous d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est notre souci majeur, en tout cas. Donc, tout ça, toujours dans la mission à Bino. Hein? Donc, Anytime News is Ali. Tu vois, quand on a une communauté d'Abisso, tout sur l'ensemble. N'a pas abonné intelligent. N'a pas papa, n'a pas maman, au mito et salaka. Alors, actualité, ce que ça vraiment, to ko hésiter te to ça l'effort toujours to solo na bino parce que na ma sujet to solo laka en tout cas to zanga te copier sa conseil comme motiver et merci énormément na bato ba soutenir nga moralement physiquement en tout cas vous partager ma vidéo nangai et que ça la bien c'est une façon de me soutenir en tout cas un grand merci na bato bazo partager na bino bato bazo liker bazo s'abonner donc yango wana nde naza ngo besoin na besoin à vous partager vous s'abonner botal la ba pub yango nde ekosala malamu mingi voilà bon moi déjà na miniature bon mon petit titre wana il y a JB Piana. Alors après Amida après dossier mususu bimi en tout cas à cause de star hein ngana lobaka cause la star il faut kanga motema po magamu ya ndenge na ndenge ko botama na kombo na yo anything bako bamba yo. Alors bon moni vidéo on a chez bino zo circuler déjà Mama Congo oazape Chronimama chroniqueuse Chronimama oyo ayeli biso ba révélation ya solo parce que exemple amsu tout monde na ba réseaux sociaux la plupart ils en ont à 100% bon côté. Mais il y a d'autres choses, puis la fuite. Ceux qui peuvent le landela, on comprend que notre magambo, ils allaient, ils appellent à solo. En tout cas, je n'affirme pas. Ngana bino, tout la vidéo au together ya Mama Congo, ou abimisi biso ba révélation, soit disant JB bana mususu bazara ya yete. En tout cas, révélation oyo et pesi magambo. Révélation on a habité et ça comme mambo solo mambo lukuta internet na biso ba congolais nzambe na ngai j'ai même pena star na biso to lobela e en tout cas bino mo boyo kali solo bo pe ça peut ba commentaire na bino est-ce que mambo bazo lobeza ya solo parce que mambo sur internet ils ya solo mais il y a aussi d'autres choses ils ala na pe ya solo. Alors sans plus tarder non chez la bino son bolanda to anda together et puis nous allons retourner pour analyser. Alors, merci beaucoup Nabato baso soutenir nga ba conseil na bino ba encouragement na bino et pe sanga makasi. Na bino pe bato bozo finga. Musa na bino ko finga. Oyeka na commentaire yo tata mobimba mama mobimba. Oyeka ko finga. Bo kandeni na comprendre que éducation bino bozui. Oyeka ka uniquement na commentaire ya moto pro finga. Bo makasi hein. Eh mokola wapi na quartier nini? Mokola na famille nini? Dans une autre no finga no ka moto o bebisa no pe ba crédit na yo o komi o fingi moto tindi pe wana kilo hein. OK, let's go to landa together na ba abonné intelligent na ba abonné ba finga raté hein bato ba intéressant nga bino ba abonné intelligent. OK, let's go to landa together. Allez nani bosunganga mwana mbekete jazz wa wute kobala mobali. Comment il s'appelle? Abraham, hein? Regardez Abraham, la tête de son père. Quand je vous dis que, quand vous regardez Junior, Bakabela mbekete jazz moine, Junior n'a rien à voir avec JB. C'est le moment où JB doit aller demander à Mida Kena Koufité. C'est qui le père? Parce que quand vous voyez Abraham, vous voyez, il y a un musicien comme ça qui avait attaqué JB en disant que dans tes 3 enfants-là, tu en as qu'un seul. Dans les 3 enfants qu'Amida t'a donné, tu en as qu'un seul de toi. Et Talibino, Abraham, c'est la tête à son père. C'est comme tout le monde, moi, nous, à Koufa.
Pour dossier, hein, à travers moi, l'Antouka, tu m'as donné un dossier. L'enfant là, soi-disant, ami dada didi kinouan babota bana mi bali. Na bana mi bali wana, oya tikala lelo James, c'est la tête de Didi Kinouan. Quand dit mate kabota mana maman métis. Aza penda mwindo ya Didi Kinouan. Elongi ya Didi Kinouan. Sobo che bobike, oui c'est son fils. Rien à voir, James wana. Mais l'autre oya kufa, Brian oya kufa. Rien à voir avec Didi Kinouan. C'était la grossesse de JB. Parce qu'elle fréquentait Didi Kinouan. En même temps, Zongana Mwanda Mouna JB, ya Kuzu Kuzu. Et Didi Kinouan savait que cet enfant-là, c'était pas de lui. Comme par hasard, Didi Kinouan qui sort avec Amida, il y avait tous les gars du corps, tous les bateaux, mais l'enfant est parti se noyer. Sans surveillance, sans vigilance. Qui était au courant que l'enfant allait partir? Qui a fait les jeux de quoi que ce soit? Elle a l'habitude de donner les enfants. Parce que y a Kangakabana, pour nous héritage, elle ne peut pas passer sans laisser les enfants. Donc quand elle est arrivée chez Didi Kinouani, il fallait aussi ramener des enfants. L'enfant qu'on donne à Caméré là, quand vous voyez la tête de cet enfant-là, rien à voir avec Caméré. Vous prenez tous les enfants de Caméré. Rien à voir. Cet enfant-là, Yemoko Yebi. Donc, elle a des enfants, elle-même, elle sait où elle fait ses enfants. Elle-même, elle sait. Donc, dès que mon naka jibewana, na Didi Kinouani, moko boma mwana muninga. Na piscine. Et c'est des femmes comme ça que nous, on va venir acclamer. Junior, mon indélé qui n'a bien koufa. Parce que Didi Kinouan savait que cet enfant-là, c'était pas de lui. Il le savait. Là où il est, c'est que matière, ils ont bio, il y a solo. Brano Akoufa, c'était pas de lui. Et Junior Pena Zakawana, Agnès, Coco Agnès, toi-même, quand tu regardes tes cocos, quand tu regardes Junior, tu vois quoi de ton fils dedans? T'as pas l'impression que ma voyage au sous au Sénégal et me met la binobana? T'as pas l'impression? Hein? Donc beaucoup de bouzoba. Bon, ça c'est de 1. De 2. N'a expliqué bien de baboya JB. Et pas Mida. JB ozo lelisa mwana ntsuka. Mais on peut caméra lelisa outi. Vous profitez des faibles. Pobo lelisa bango, ba le kanaba live, ba le laka. Mais bino la bino kuna. Pourquoi aujourd'hui JB, au CP là, ndenge ndekono moulou bazwa pouvoir? Parce que son ndekono moulou bazwa pouvoir te, caméra ngo pe misote. Pour basunola on n'embête pas Mida. Amida na JB bazongani. JB allait dormir à Rougeval. N'embête Amida. N'embête yo mutabraza somba. Vous pensez qu'il y a que d'autres femmes qui font coucher d'autres hommes dans leur lit, hein? Non. Amida aussi a profité d'une maison de Brazzaville, dans l'île de Brazzaville. Après, JB aussi allait dormir là-bas. Pour y a bino ya batumisu zaka. Critère, ya likolo. So ki ya baninga mususu, eza kindumba. Mbetu mibali baleka leka. Mais Amida pe mbetu orgeval, mibali baleka leka. Mutasoma mbetu wana, mutasoma ndaku wana, mutu ya braza. Mais ba kamere baleka wana, ba mbelekete jazz baleka wana. Quand c'est eux, c'est bien. Quand c'est les autres, ce n'est pas bon. Pourtant, bon, mon abango ba temi na ba haut talent, baleki wana, yoza na chasse de Amida, c'est ndumba. International. J'espère que Bruno Moroboyoki nazangi na maloba. Congolais. Congolais. Nanya sala yo Congolais. Donc marambo biso to yebite. Like me is my first time na yo kamambo. Oui. Oh.
nga na comprendre te biso ba bon na éviter hein journaliste aza en fait journaliste surtout ceux journaliste d'investigation wa toko kondima toko mpe toko boya parce que ma mususu toko ya to boya mbala makote o toko ndima mbala makote parce que ba jibe wana baza ba star baza pe na bato belé ba yebi ba secret na bango pour mwana suka yaki alobi ke non nakobimisa makambo ayaki pour nous dire que non en tout cas il faut na samba il faut na poata to éviter ce qu'elle nga loba nini makambo euti lisusu wapi dossier oyo euti wapi dossier oyo o junior piana azaka mona jibe piana te euti wapi Mama Congo, Mama chroniqueuse. Il y a d'autres choses. On dit télévision. Oh. Et comme Matisson et comme Kidisson. Le même télévision. Oh. La même, ce qui est la même, ce qui est les mêmes. Binomo bo complété. Internet tout le bakak. Et comme Matisson et comme Kidisson. Ba propos mususu o biso to te na biso ba to leka na internet boy. Il y a d'autres choses. Soit quand tu parles, il faut le supposition ou supposer, ou bien on a ma preuve. Mais quand tu parles avec toute affirmation que les Kamboboisa boy, bako kanga bako poursuivre yo. C'est comme ça. Oui, bazaba star, il y a toujours des légendes, il y a aussi de vérité. Oui, bimakaka, ba rumeur wana mais eza ya solo. Parce que likambo eza maman na likambo maman na dossier. Parce qu'il y a d'autres personnes hein, bakotaka na vie ya batu. Donc ayebi vi na koleka yo moko kolovi. Ayebi très bien koleka yo moko. Il y a d'autres personnes bazabon. Alors dossier oyo. Il faut te merana ko étudier ngo. Nebite botika ba commentaire na bino. Mama Congo ngape na yebieka mikolo na internet na omona moneka kana ba TikTok et tout na yebite oui Amida toyebi ke asala parcours moulai toyebi parcours na zaka na jibe alongwe na jibe akomi na Didi Kinwani alongwe na Didi Kinwani akomi na mutsoki ya braza soki nani et puis akepa veka un nous étant que batu et tant que baïmé a mérité respect parce que aza moi si ya mutumunene a moi c'est ministre a veka sera lobby a chavino en danger soka lobby a nyokola nyonga a nyonga parce que un aza na pouvoir et puis de deux ana mbona a ko chanyo changer pour moi sinai ça se voit déjà que Alinga Midana est trop fort. Très même, trop même. Alors, il y a d'autres choses, na preuve. Au moment où ma vidéo na tchela rabino, par exemple, moi nan tsoka, na zu ma vidéo na tchela commenter sur image à l'appui. Alors, makambo mama Congo zoloba, il faut qu'on ait la biso ma preuve. Faut avoir le roi Kofi Olomide. Kofi Olomide, quand tu lui dis quelque chose, opposer question, zana ba preuve à question aux opposés wana. Quand tu poses zana ba argument solide. OK? Faut zana ba argument solide. Zana ba argument solide. Sorry, bon excusez-moi. Bon comprenez ça c'est les aléas du direct hein. Zala na ba argument solide. Quand tu nous amènes makambo yeli biso que non il paraît te olobi junior piana azamo na ya mida ya jibe piana te komona elongi parce que c'est qui est vrai junior piana bima ndenge na ye tobi ke papa aza pembe maman azali pembe tomona Soraya na Kisa Daïda bango ba bima na bango ba race le roi métissé parce que maman bango aza métisse papa bango aza pembe tomoni ba race ba bima nango siko junior piana ye abimi na ndenge ne abimi mwindu lokola Abraham piana alors dossier oyo ya dossier moko munene muto abimi sango bomoni image na tchelibino
Ye moko nde abimisi yango ayebi pourquoi abimisi dossier oyo. Makambo boye eza makambo moko moi je n'affirme pas naza pena ba preuve te ya makambo nga nazoloba bino bochana na ba commentaire parce que bino bato bolandaka biso boyebi nga naloba boyebi mingi njiba manye pe kolle boyebi mingi koleka biso il y a de ba information musu tozwaka onka na ba commentaire. Est-ce que c'est vrai? Parce que mai pe ninga na rapamba te. Mai et ninga na rapamba te. C'est qu'il y a quelque chose là dedans ebimi. Toko lo baboy mama kongo azokosa. Or azana source. Azana place oya zula ba information wana. J'ai bien pena star na biso to linga ke mingi. Tellement za star azara vie cachée et surtout sur les réseaux sociaux. Toko me camper kolandela on ba est-ce que c'est vrai Junior Penaza moi na été. Tano makambo azoloba pour na maman na biso Amida. Aza maman nga moi non peut c'est respect parce que aza maman est ministre. To matato kita Amida aza chansard. Na kilelo to benge chansard. Oui, na normal les amabe moi si ko obimina oyo obimina oyo mais souka na waza nani à côté na présidence. Ana gouvernement. Basi mingi pe balinga baza lokola Amida. Nga na za lokola Amida. Po Amida akuta na kana bato bon Amida za Amida. Makambo Amida sala eza nde mona yote. Amida ana destiné na ye. Nzamba yebeke na vie na ya ko kusala parcours okuta na kana bato mbongo bato minene. Yo pe sala boya ka mibali ya boya ka mibali po kenda ko okoza lokola Amida te. OK? Azo mériter respect. Oya sana c'est sa vie privée. Oui, azamo c'est star, azamo c'est JB. A matamina chopo azamo c'est JB. A moi si asala parcours. Parce que le on peut condamner Amida Moussane ko bimagana ni konti, ko bimana boy. Toko condamner mutute moi d'ailleurs na condamnera parce que na bi réalité les kana ba compléter. Bota no makambu oyo leki avec mon entouka. Amida talaka ndeaza. Bota la ka ndenga zaliwana. Moi c'est kitoko. Amona mobile na ko matina niveau ya komikitisa. Oh nyozo eza c'est la bassesse. Ya mambo soni pour jibe crédibilité zaki nango lelo asa nango te. Aozanango te, c'est ça. On est photo lo bango. Crédibilité au jibe mpia nazala nango wana lelo aozanango te. Aozanango te. Pourquoi? Parce que ekiti déjà. Yemoro apesa ki ouverture. Ya komi kitisa na se. Apesa ki yemoko ami kitisa ki siba parce que yemoro afongola les portes wana. Ami de siko étant que moi si. Oyo yeza mibali mususu Ok lingelo mbanda moko tali mbando leli. Omi tali. Mais pourquoi mobali roko matina niveau ya ko humilier? C'est l'humiliation. Et ça quoi on doit bana mutu moko bien. O longwe na mutu moko bien, OK bi bana mutu moko nonsense. Donc il faut so bobo na mutu il faut ça le faut o linga mutu o aleki mutu wana. Soko mi kitisi donc o kisi mutu bozaki ne son, c'est la bassesse. Mais ce que tout moni Amida amati level on peut s'akuta na kana batombo eza chance na ye. Oui eza chance na ye po bato belé ba holoba oh Amida po aza pembete. Est-ce qu'il y a combien de métis na mboka na biso na ba métis baza o baza pe ba métis le roi ba Amida mais peut-être azo pe occasion ya kokuta na bato minene te parce que na Congo na biso ba métis ba mona ba spécial. Oui au Congo c'est comme ça hein? Mutu so kaza métis au mona spécial. Oh mon surtout ba konzina biso balenga ka ba métis bo mais en South Africa ya ba benga bango ba kalat total la bango na miso tala moi si obike na mona na Cape Town na mona moi si moko bo métis non kimi na sujet na ça kana sujet moi si mo wa métis a ça la qui recevoir pour na Cape Town ba bus ça transport public et ça na ba recevoir. Bon belela oui belela vraiment ko lokwa biso na Congo. Bon bela belle vue Cape Town. Oui na tali na bi mais on a Congo ba ministre. Oh yo moi c'est ba ministre moi c'est kitoko je vous dis. Botaka ba kalati ba métis tala moi c'est kitoko mais on ça qui reste na tali na bi oyo
na Congo so kiti bende ba welelo. Alors, chance au ami d'Azoa, c'est pas chance au la métis sur Bazoa. Donc, ils étoiles naïe. Donc, botika, non, qu'on juge. Donc, qu'on juge, mon tuté. Tu éviter, qu'est-ce qui a fait que, à comment un niveau qu'on change, mi baliwana. Peut-être place à un dos kendana, bané qu'on s'est retrouvé, te. Dans le moment où il y a jibe qu'on le batté parce que bisous tout moni preuve. Bisous tout moni la façon dont à se comporter comme il s'est tina moi en tout cas. Donc, bota non lelo, ba mona ke, amida, aole kananzila, moi c'est ministre. Si on va coûter na mwana tsuka la circulation tala babimana mobile moko quel niveau quelle bassesse yero moni makambo faut qu'avec ako tango ba pesa ye mbongo bobo so mwana na bokangise muno ka fanda kuna to kangise muno te zo afanda kuna parce que et simbate c'est déjà les passés ils ont déjà passé il y a qui ça ils ont passé à mida akobo yango te parce que yé pas ébé que un jour on s'est retrouvé na marambo. Eh bien, quitter qu'un jour, baro kabwana jibé. Parce que, vous savez, la vie, ertolinga na bateau, to souhaitarte ko kabwana. Ozana mutu na ona mwasi na yo, to na mobali na yo, erbolingani bobalani, to souhaitarte que non, to lingani bo poto kabwana un jour. À moins que vos amis ne le bobalana na contrat. Mais chez nous, les Congolais, c'est pas comme ça. Ami, un jour, on dit marate que, ako kabwana na jibé, non. Anti-maraté. Mais tellement ba musicien, ba ton naraté, alors c'est là qui musicien qui star, t'as la bima, t'as tina niveau ami qui est ici. Et il faut être abino. Il faut être abino ba musicien. Non, comme ça, ouais, rançon, coup de chapeau à toi, ouais, rançon. Toi, ouais, rançon, à mon sang, tout est, c'est sûr, pas ma peine à ma danseuse. C'est sûr, pe, abima, abima na ba te belé ba danseuse et tout ba te belé to kapé we ranson abota na danseuse moko otoyoka mais jusque là azar toujours kana mon cinéma pata ba ça ba télé réalité ma pata comme kutu na pasteur toujours na ma pata ma pata coup de chapeau na kumza na sepe na couple na bango we ranson na mo santu te abima pe na basi mais au monde na bango bazaka toujours together na mwasi na mobile nae. OK, alors tolongwe wana toujours on soit marambo mama Kongo alobi Abraham toyebi ke azamo mwana jibe ya liboso oyo toyebi mama na été moi nayebi mama na été nayebi te soki bino boyebi bo me camper ko tchana ba commentaire ana maman na ye na amida babota bana misato Soraya Daïda na Junior après wana longwe na libala ake na Didi Kinwana aboti bana mibale mwana liboso na mwana oya ya mibale moko akufa Brian oya akufaka na piscine akufaka na piscine parce que bato bazaka soki e bazaka éveillé te mwana kotaka akufa na piscine et bato belé bakuzaka que non mwana to kinde mama Kongo alobi que mwana azaki ya yete yango mwana kufaki donc mwana azaki ya jibe donc amida abando bana jibe en tout cas il y a d'autres choses hein et bozolo ba bo me camper ko zana ba preuve boya kana ba mususu te parce que moi naka na réseaux sociaux pour saluer une personne ou à salingelo au moroté te to me camper ko étudier wana est-ce que c'est vrai si c'est vrai est-ce qu'il y a de preuves il y a makambo ozoloba non au moins que tozo ça la analyse na ba rumeur na ba supposition mais quoi affirmer que les kambo ça bongo non moi je n'aime pas parce que mise à place ça à salinge logoté peut-être pas ebingate mais à mon arabe pop mo batala rabiso nenga na zabo na ebité banani batalanga mais ce qu'on a mambo ngona oloba il faut na make sure na mambo na oloba que non is the truth il faut na make sure na koya ka te ba moko amila mwana naza LGBT qu'est-ce qui prouve que ça LGBT tout ça ça teste moi nana oya akufaki obabota na Brian obabota na personnel obabota na Didi Kinwani batebele bakuzaki tellement Didi Kinwani toyebi que non nde toyo kaka aza mutu ya bakisi alekisa ke na bakisi na bango boye na boye qu'est-ce qui prouve que alekisa ke na bakisi oui c'est vrai nous les Congolais tolingaka ko supposer tolingaka que non ko accuser bato aza na kisi OK ana kisi merci ba lekisa ki mais vous savez na ba ndaku oyo ezalaka na ba pool na ba swimming pool ba piscine oyo biso tobenga na Congo soki oza bi careful te soki boza éveillé te mwana koyi kokende kokota
na piscine. Mwana ya ndeko nanga awa na South Africa akota na piscine. Na lala na l'autre, ça juste un exemple pour na appuyer ka eloko na ngina loba. Mwana ndeko nanga lopango place ando fanda afana lopango ase ba obaza na Afrique du Sud boyebi. Ah tozana ba immeuble, tozana bato pe bafanda na lopango ase. Na lopango na piscine. Jo mona la na loti na piscine ndeko nanga. Na lobi na loti mwana moko akosi na piscine. Ana bana mike bana ba 7 ans, ba 5 ans. Na loti mwana akosi na piscine. Oh, faut be careful, faut faire attention. Et les kinango, après quelques temps, après 2 mois, mwana kota na piscine. Mwana koti na piscine wana, bazalaka mibale. Maman zala quitté, papa zala quitté. Les kina, yana bango bossa qui des classes, on dirait papa déplacé qui que l'homme ba na skali bango moko. Oui, ka Afrique du Sud, c'est comment ça fonctionne. Papa bêtiment tourne à shop et tout. Mwana babanda ko sakana pembeni ya piscine. Heureusement piscine on les acquis vraiment les acquis approfondis. Mwana a koti na piscine, on t'a kutu kombo na. Mais non tanga te. A koti na piscine. A koti na piscine, azaki ba 4 ans hein. Aki ba 4 ans. A koti na piscine, yana yazana aki na 6 ans. Si vous a koti na piscine, yana ye ya 6 ans ya mobali, atemi sko likolo, amona muto benga te. Abaka otaka ka kombo na ye. Sko azaki na piscine, mwana déjà abandome la mai. Siko omona te obenga nani bino boyi mapanga Afrique du Sud boza bino mona lupango obenga nani muto za ekité siko azotala siko a sauter asala ti heureusement yaya na ye ya liboso ana 11 12 ans a ute ki classe okota abi what is going on ataki komo ya na mobile what is going on oh no ataki komo ya leki na ye wana is falling down is inside here. Inside ya era ya tali amoni leki na swimming pool a koti matema pe azalaki mai pe ezaki vraiment na se a koti a récupérer leki na ye abana déjà komela mai heureusement mwana miso rouge donc anything can happen heureusement ayaki a sauver leki na ye na yebisaki ndeko na bina mona ki on na ndoto alors na makambo ope komi epa ya kisa epa komela ki pa ya mida ekoza mistake po biso na Congo tozalaka soki muto ana mbongo eloko nyonso ekomele akokufela mutu te akosa accident te akozwa likama te soki azwi likama cela veut dire que bakisi na ezosala oui certainement ezalaka pe bon toyebi bato pe mingi bazalaka na mbongo mingi basalaka mpona bakisi na bango akolekisa mutu akokuta na baproblème mpona baproduction ya bambongo na bango mais mistake pe ekosalama ekoza pe eloko moko esalami naturellement ok toleka na sujet wana towana bapreuve te ke non ndenge mwana wana akufa balekisi na kisi ou bien mwana wana akufaki mpo azalaki mwana JBT wana selon la vidéo na oti kotiela bino ok alors pona makambo kolobaki Junior Mpiana aza mwana JB Mpiana te qu'est-ce qui prouve oui pona kotala na ndenge na morphologie na bango mwana Daïda na Soraya bana morphologie moko bilongi na bango eza ndenge moko en tout cas bakokana bana ba trait mais Junior Mpiana aye na ndenge na ye franchement Junior Mpiana aye na ndenge na ye tokoki koloba te ke no mambo alobi eza ya solo ou pas parce que toyebi ke na bafamille mosusu eza na bana mosusu omona ke no abimi différent na bino ota ke no mais mono ata ndenge na ye boye ndenge ni ezalaka pe donc abimi na trait ni ya papa ni ya maman peut-être akokana noko na mama leki donc ye abimi na ye na ndenge na ye bazalaka pe mais si c'est vrai makambo azoloba ke non Amida Chature mwana wana aza ya JB Mpiana te yela biso ba preuve to na posa to mona parce que mikolo mama papa mama ko sala ka mama sans preuve te soki muto abi affirmer yo aloba na likamponga mama na nyos na lobaka soki na ba preuve te na supposaka peut-être cause la peut-être moi je suis comme ça ngana yaka te bana moko na lobi na bino mutu boya bota na mutu ya solo non il faut na ba preuve bobi ki réseaux sociaux eko bomisa yo eko bato bapika crise de la réseaux sociaux na réseaux sociaux bako bambo likambo moko oyebi mutuna makolo te bamboli yo yango oyebi te
Si vous êtes forte, to forte, et s'il est, et s'il est. Alors, dans ce sujet, il n'y a pas de problème. Mama Congo a dit que non, Junior Piana. Il n'y a pas de problème. En fait, Aza Mona Jibé Pianate, Mama Amida a touché na motomosous. Yango, un jour, en fait, maman Amida, non, ben, maman n'a respect parce que moi, c'est un ministre Nabiso. N'a respect à Kibomoto. Aza grande sœur, Aza maman, il y a Batoupé. Donc, il y a te, pour Azaki commence à Jibé, to ben Amida te. To ben na respect nyonso. Non, il a vu une émission à Kofi. La journaliste a tourné. Abi Cindy Leker, au memakaye, au sommet a tourné Kofi. Cindy Leker, au memakaye, au sommet la kebilo, au tomo na ba télé réalité. Boinabo, l'accent, bisoka nini, ni, patati, patata, 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 patata. Kofi le bidé a Ibisabi, avec tout le respect. Cindy a camarade naoti, de 1. Ce que autant a commoné place nganaza, il faut le bas, Madame Olomide. C'est ça le respect. Ok? Et ça respect. Tout comme Amida, aza maman ya bato, aza maman ministre. Il faut te payer respect. Erto loba, tout ça qui sentiment et réseaux sociaux. Nga nazana pour na appuyer Amida. Non non, pour na respect na yakiboya personnalité au mobile nazana. Era longo qui pas jibé, atali que non, ça ne va pas. A longo qui na sentiment te. Soko moni moi c'est tiki libala, ba tika na sentiment te, ana ba raison na ye. Miso batamokili, on peut condamner de loin. Atiki libala, boy na boy, mais bon moni makambo. Après combien des années tu as ça Amida raison? Combien des années? Tout le monde a qui moi c'est Ndumba. Tout le monde a qui non ba venir Ndumba à l'équipe azara ba raison. Ate pas Didi Kinwani. Ya longwe. Azana raison na oya longwe. Toko condamné à 100%. Alors, merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup en tout cas. Bino bato bolandanga tina suka. Si vous êtes là, manifestez vos botika ba like, ba commentaire na bino, vous partagez vidéo. En tout cas, merci beaucoup, merci énormément. Na ba abonné na fidèle. Ba bazalaka awa. En tout cas, boza ebele na ebite na boaka nani na tika nani. En tout cas, na pesi bino son bote. Merci beaucoup. Soki ba news mususu ezali tokoyaka kandenge to misana kosala. Jibé Piana, a matin na miniature kala, mais lelo Jibé a commis na miniature likolo, pour na nene. Donc, makambo a salaga des années passées, lelo et bimin n'emploi ça. Et on va le bras tous ces pays ici-bas. Tous ces pays ici-bas. Auto salak, ata 10 ans plus tard, 20 ans, 30 ans, to foutango. Et on to sala malam. To tambola malam. Pour ma bête au sal lelo et rattraper biso liboso kuna. Merci beaucoup d'être connecté. En tout cas, Soki News Moussou César. Pour un sujet, on a éliminé, je n'hésiterai pas de venir en parler. Ok? Merci beaucoup d'être connecté. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. C'était là, Anti-Bibiche, la tontine internationale. Est-ce que ça va chez vous là? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Tu as toujours qu'on a un bon numéro. On a un problème, on a un stress. Ça aura toujours des signes. Au monde qui est makamouana, au amabe, et au kangaouana, et aussi la yango moko. Crois en Dieu, ok? Merci, crois en toi et crois en Dieu. Tout ira bien. Merci beaucoup. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.